Bisogno stato s'abonner Nazione Moko Madia Star TV Etala Mamunate Bato Bandima Christophe Songo Andima Tati Hilenda Andima Angel Loué Andima Madia Star TV Shalakita Nazione TV Madia Star TV Shalakita Nazione TV. Les grands collaborateurs Christophe Songo Nakatia Madia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Hileda Angel Loué La Mignonne Bisogno Soto s'abonner Nazione Moko Madia Star TV Etale Mamunate Bato Bandima Madia Star TV Zambada Media Olera Bagaba News Bapig Naba Théâtre S'abonner. Bonsoir, na écouté l'una pesi bino moto comme la yeso tikete nsamba lola asala biso bolamu na mokola lelo tolobaka bandeko na ngai oyo ezali émission so bakwango la vidi bakongola bangola biso tozali moto moko oyebi kazali moto askarata Mabia Star TV pourquoi pour s'abonner like osala biso bien makasi mingi oyo palingi libanga bandeko na contacter toujours Mabia Star TV toza toboko libanga babi atolobana nyonso sauf akiti na bamisa babi Christopher Songo basonga na peso mbote mais sans oublier Emani Do la mobile taille S voilà peso mbote mingi na peso mbote babi na Franck le boss na Catalan na peso mbote mingi sans oublier balobi Blanchard Miyake kolo Miyake babi ala taka Miyake sans oublier babi Peko mama na Catalan na peso mbote mingi babi bandeko na ngai oui, parce qu'on a besoin d'assurance maladie, d'assurance à vie, qu'on hésite de contacter toujours Mabia Star TV, numéro de téléphone, n'a pas mis le numéro de unique assurance. Au palingement, les banques, bande de combiter là, quand moi, ça nous a mis une voix là. Mon a pas besoin d'accent à boire, comme appeler ça la dégâts, tout le monde émission à mission avec Pasteur Flam André. Papa Flam André, bonjour Mabia. Merci beaucoup, mon papa. Merci Mabia, Nzapambola. Nicole Bella, mercredi, on a na makaki yo. Yeah, tozali, Nzambo salisa biso. Ok. Merci beaucoup. Bandeko nanga, oyebi kala libuta liboso na kata Mabia Star TV, autres avec révérend pasteur André Nunes. Voilà, nga bino oyebi Mabia Star TV polo eloko. Pasteur Nunes. Émission na biso zali émission to solo la. Tant to solo la, ezama to solo la. Yo mona tikala ko tami moloba, ko mate oza ebele ya koloba, ko mate bana ensemble baza su béni na mokola lelo. Na moni titre lelo ya ne tout na biso lelo bande ko na ezeli pa na ba ex. Na yebite eloko nini etindi flan après sa biso thème oyo ya ba ex. Ya azana bande ko na koloba biso no biso no retourner ba question. O posa na liba ndeko na soko moni partout ba comprendre te oko komela biso na Facebook toza na ba téléphone na biso tokotala ba message na bino e ko sala biso bien makasi mingi papa Flam eloko ni etino vraiment opona tokona titre oyo ya ex Ba ex eza inspiration saint esprit je crois Mabia toza na ba mboka oyo ba couple baza ebele donc ma famille oyo batu ba AGC Poussani batu nyonso comme ko vandisa ba famille et puis toza na bana o bazo kola bango pe baza na ba vie na bango si ba leki voilà et na ba vie na bango wana biso nyonso o mona majorité à 90% o mona ke mutu nyonso na ex na c'est-à-dire que ezala moto aliboso te akutani na ye mais aza na bato akutanaka na bango ata bato oyo okoki komona lelo ke basali 30 ans ya mariage 20 ans bazalaki te na ba ex na bango mais ba ex eza un grand problème lelo na kati ya bavie ya bacouple bacouple ebele barelation ebele bafiançai ebele baza kosouffrir et l'autre béni relation avec ex yakala
Alors, essayer de causer beaucoup de problèmes et même beaucoup de troubles dans le couple, dans le mariage, dans la relation. Voilà pourquoi on a trouvé que les bon, dans moi connaissance à mon quai tous en amour, donc on peut partager dans la nina. Penser ensemble les amis par rapport à Makambo. Amen. Penser ensemble les amis par rapport à Makambo et position la puissance au en tant que bateau. Les amis par rapport à Makambo. Voilà. Surtout que la Bible, dans le livre il y a Esther chapitre 2. Dans le livre Esther chapitre 2, et puis c'est une image, il y a couple. Dans Esther chapitre 2, verset 1er, Bible comme on dit la biso, les solo, il y a roi Assyrus. Oyo, Azaki na moi si na yena comme fashi. Bah on met la fashi, Bible peut se battre une basalité. Certainement, Babota, certainement, Bazaraki ensemble, certainement, Azaki mariage, moi Oumeli, dans la base, dans la valeur, va vendre ça. Mais il est arrivé une fois, roi Azaki n'a fait Timoba Moumene. Mon ba fait ça roi, Isaac a obéi ça roi Moussous Parouya, ba camarade naïe, bateau ba pesa de considération, bateau ba bar la caïna royaume naïe, puis Azaki na roi, Azaki roi on a une influence macasse. Na époque où on a il y avait quoi les États-Unis à l'élo. Donc il y a un pouvoir makasi na époque où on a. Alors on peut dire ça moi c'est naïe, le biboé là bas moi c'est naïe. Alors ta kitoko, atia couronne naïe. Bandeko bazona na biso partager, tiens ma commentaire comme ça tout va avancer. Alors abi bobeng c'est là moi nanga aya ala ta kitoko bongola la ki sa beauté na ye pa ya bato. Mais Bible zo ba la biso était moi si oyo a refusé. A boyi. La lina épinglé et non moko wana. Normalement, il faut yeba que nature ya moi si moi c'est à botamate pour azala soumise. Bible sur le bas, dans le livre Éphésiens, le dit femme soyez soumise. Marie aime ta femme. C'est-à-dire que Nzamba yebi pourquoi le bima le boy. On comprend? Pourquoi Nzambe a le bima le boy Nzamba yebi? Ayebi pourquoi yebi c'est moi si mikiti ça. Pourquoi il si mobali linga? Parce que normalement, parce qu'on a quand un couple, tout le monde a mobali lingi. Pour Nzambe apesi ordre, apesi conseil. Alors moi si zala soumise. Parce que na caractère ya moi si, ndenge Nzamba sali na ye, ndenge moi si azali, ndenge moi si a se comportaka. Ataza mukuse boye yoza mulai oza mbinga ako tenir yo ayebi ke kobeta no ye mais ndenge akotira monoko yo moko omona kake no awa pena batinga lumbe mais soko lobi mpe obeta yo babie na bamire aza na makasi ya kodefendre te mais mwasi na nature alaka soumise te. Oh, moi si on a ça, moi si on a l'âme, moi si on a tendre, moi si attendre à Zara, mais moi si soumise à Zara. Yango zomona, Nzambe alubi, moi si Zala soumise. Mikiti ça. Parce que Nzambe il dit que na katina ye zati. Et que vous t'attendez pas na ye Nzambe. Ce qui moi si on a dans na Yesu. Nde moi si on a la position ya komikiti ça. Parce que mobali alingaka te. Parce que bolingo ezala kati ya motema na ye te. Mobali aloba Nzambe te. Nzambe papa alingaka biso aza bolingo. Mais mobali alingaka te. Yango Nzambe apesa ye ordre abi linga. Donc mobali ye akoki ko eza passe pour mobali alinga mwasi moko. C'est tout à fait difficile et c'est impossible. Mobali akolinga mwasi moko te. Wafa ina mwasi moko libela na libela ezala te. Ezala nature ya mobali te. Donc il faut Nzambe so mobali wana kati na Yesu. Ne Yesu a ordonné ye linga mwasi na yo.
yango mona mobali akomi fidèle. Condition za kati na Yesu. Aza kati na Yesu pour Voilà. vivre fidélité. Mais si aza kati na Yesu te, ordre wana ezoko appliquer na vie na été. Azo sentir yango te ke muti pa ya autorité divine. Donc moyen abanga ko bima libanda mariage et vous arrêtez. C'est-à-dire que nyonso omona aolinga. Yango mona même ba o babanga nzambe balula la. On comprend. Alors moi si oyo azaki soumise te mama bien. Soumission ezate. C'est-à-dire que oyo ezotalisa déjà ba difficulté ba kina ngona katanda. Na kata foyer. Mais yoka sikoyo awa Bible komotalisa biso na chapitre 2 tango mwasi oyo aboko leka kozongo koyeba ya roi bampaka ya famille ya mboka bazwi décision babiloko mwasi oyo aimmerse yo a humilier yo na miso ya bato mwasi oyo akoko vanda su na yo te parce que aza mauvais exemple epai ya basi nyonso ya mboka po likambo esalami na kati ya chambre na bino te na kati ya ndako na bino te mais esalami en public yo oza autorité morale bato ya mboka bamoni basango ekei bawhatsapp ekei ke mwasi ahumilie yo na miso ya bato sikoyo bato bapaka balobi okoki kovanda na mwasi oyo te fo benga na ye roi abengani mwasi aboyi mwasi sikoyo na verset 2 chapitre 2 Bible ezoloba après ces choses quelle chose événement oyo nabeteli yo après makambo oyo oyo esalamaki ndenge mwasi adésonere mobali na miso ya bato Bible elobi lorsque la colère du roi Assyrus se fit calmer il y pensa à Vachi et ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Babi roi mbala moko mama bia abandi après kanda na ye kokita. Omoni azu décision alobi libala oyo kozali susu te. Mutu moko pasola na biso awa azwa décision na vie na ye que relation oyo et ozali sute. Ozwa décision na vie na yo, décision na yo, décision nyonso na vie. Ezalaka ezwamaka sur base ya biloko moko boye. Ya makambo moko boye ko esalami na kati na bino mibali. Yango mona ba couple mususu boko tuna bokabwana pona nini. Ba yebisa bino te. Voilà. Bango moko ba yebi pourquoi bakabwana. Siko awa roi après un temps, au moins au Cameroun na moto. Après temps moko boye, ba kosa moto ale mata. Voilà. Moi kanda e bando kita. Siko tango kanda le bando kita, oko mona ke nanga moko. Oko mona na o manqué moi sourire na ye. Na o manqué azaki mabe, mais fallait qu'on a supporté. Azaki boye, mais netiaso ngakaka. Nandimi kaka na continuer ko souffrir ne na bale ko souffrir liboso. Omoni mutu akoma la wana. Osomona. Ezaki ba mo ba biloko to beta lelo na sujet mususu wana. Oso comprend. Donc okoma na niveau olobi na supporter kaka. Azonga kaka parce que na lina bandela so zéro te. Omoni mwasi o kabwa na ye. Mobali o kabwa na ye akomi ex. Ex et la ici le passé. Donc mutuwana azana vie nanga ya passé. Akomi na sima ya mukongo nanga. Voilà. Bible solo ba Paul solo ba. Alors nous courons vers le but. C'est-à-dire vie batalaka liboso, batalaka présent na liboso. Bazon sa sou na simate. Na sima batalaka ba erreur oyo na koki ko yekola likolo na yango. Ba erreur ni na salaki. Mlolenge ni na tambolaki. Ba gaf ni na saki na vie oyo na koki ko yekola likolo na yango. Mais siko awa toza na roi oyo abadi mena osala eloko ni sala ke mutu aba na komona ke ifuna zongisa ex nanga. Ba biloko esala ke mutu ba no sala ke na zongisa ex nanga eza ba mémoire.
Okomo kanisa. Ndenge bozalaka. Vous comprenez? Okomo kanisa, moi ba souvenir de vivaka. Ya malam. Ba moment ya bien. Ba moment ya lolenge, okomo kanisa na biloko wana. Tango okomo kanisa yango, okomo tala aussi que il faut na bandela lelo. Pona mutu oyo nanu azui partenaire ya sikate. Obando kanisa, il faut na bandela lelo. Na obanda su ndenge nini. So nous avons bali na bana kotia su litoi. So nous avons mwasi na bana su kosala ba fier, na bana kolata ka susu na bimaka le susu na ke na ba feti, ba visibilité, ba nini omona ils allaient dire qu'on a bataille belé. Mais vaut mieux pour tout na zonga kaka place na zalaka. Et pourtant Bible ezoloba que biloko oyo aussi au sandi okokolia mo bisote. Voilà. On se comprend. Biloko aussi au sandi okokolia mo bisote. Abi galak wone qui m'a bien qui vous en sorcellerait. C'est-à-dire ba ex Vachi a commis ex na vie ya roi. Et loko musuba bakanisa kana zongi sa ex nanga. Et cause à la bana. Ota la bana. Ozomona il faut une zone ça. Je veux dire à quelqu'un que liba les abanaté. Voilà. Liba les abanaté. Donc tika ko grimper ko diemela na sima ke no bana to ça déjà la bana. Les photos à la kaka. Na so ni se kaka. Yo ta mo so ki décision ya okabwana yi. Otalaki ba négativité oyo mutu wana sala yo. Otalaki ba dommage, ba problème, ba difficulté, ba relation ndenge ezalaki difficile entre binomi balé. Aux une décision sur base na ya. Tout ça la roi oyo a une décision sur base ya humiliation. Oyo moi je salé na miso ba. Peut-être moi si oyo abane ko humilier déjà na katanga. Parce que ceux qui ont une décision oyo, ceux qui moi si oyo à se comporter boye, c'est-à-dire à se comporter boye déjà et les cas là. On comprend. À comprendre que et les cas là. Le quoi na meka on a là. Le quoi na monnaie na lokola alimanga boye na ndako donc na miso abatupe aonimanga lokola ngana mwasi agraka ngai na kitoko naza danze naza baguna ye c'est-à-dire que aokoka koboya ngai te omoni ba erreur to sala na vie to kanisa ki ba koboya te mais yeba yango ke mabeso ba ndeko leka un jour au coma ex. C'est ça. Yeba oke eloko yo so mona na avantage te na importance te lelo muso akozwa. Voilà. Et pas mutu muso ezala ti. Et ça on va portable au biloko to zaka na mona nzoto. Bilamba ba periki na bino so ke na ba Congo na mona pena ba Afrique pito au mona pena ke mutazo pena sokoli yango. Alati yango meyo a so négligeant. C'est ça. C'est-à-dire que eloko yo so négligé mutu mususu ezala ti na ba mutu. Voilà. Donc ba ex baza ba toyo tozala na bango mais totika bango donc liba les abanate voilà so ibo botana moto la cité que bozonga te na éviter so so donc so bo botana moto et la cité qu'il faut bozonga alors ce qui peut yo okendaka obotana moto en cadre que okangaye na oyebi so ki oza déçu voilà oza déçu pourquoi parce que il y a des hommes, il y a des femmes, oyo okobota na ye masundoli bana. Ebele. Amona kutu bangote, alinga kutu bangote. Et il y a beaucoup de femmes là-bas dans la émission de Bosso Beta de Solo oyo. Il y a comment basi maman akoko yina mwana na ye. Oya mwa boti. Moko ya ba raison et cause ki abota ki mwana na ko kanga mobali. Mais mobali yango asundoli complètement. Et Bible zoloba que moi si ce qui maman a beaucoup sundola moi na ti nganza me na sundola bilote mais quelque part à continuer pour le baquet il y a aussi possibilité que une mère puisse abandonner son enfant alors une mère peut abandonner son enfant mais moi l'Éternel je t'abandonnerai toi
C'est-à-dire que ceux qui ont dit, moi, ça va abandonner, c'est-à-dire qu'ils ont la base, ils ont la valeur. Ils vont abandonner moi. Voilà. Tout le monde a su moi, la beauté à côté de la liboula aussi. Tout le monde a su moi, la kangé, la sacha à côté de la balabala. Tout le monde a su moi, la tika pas paranaï, à qui parabangote. Tout le monde a bana, a su bana, tika pas mon bali, a tika pas moi si, à qui parakututé. Et ça l'anniversaire, et ça la nini, et t'as la gaieté. On en a vu. Moussou Torbakutu na kabelo au moins. Tiens, micro, bien. Moussou Torbakutu papa Bobotina. Ok, le coup Bobotina na kabelo au moins. Alors, il a kabelo. Kabelo au moins. Après ça, moussou na poto, kabelo au moins. Atiki mwana totalement. Nga na yebi mutu oyo abimana mwana mwasi. Mwana mwasi ali na plan B na ye, azuiseni. On comprend parce que moi je suis dans un maison les amis. Azuiseni. Quand mon frère wana, garçon wana a remarqué que mwasi oyo azuiseni na ye. Oui ba sondola na mwana na fi wana. Plusieurs années, elle va récupérer après 13 ans. Donc, ils ont battu bébé oyo, bako sala yo elo kondengo. C'est-à-dire que ba ex, baza bato yo, bataka trouble na kata ba relation na biso. Papa, na kata yo tenana ba saswe lo mususu. Mususu mona ba ex ba on tient trouble ma vie na biso. Mususu pe biso moto comme saka bien moi ce mobali. Akomaneti donc akomaneti ex na yo tant musu na bizeli na biso. Quand no moto lo ba na omona moi ce musu zo négliger le mobo bi mobile mo zo négliger le mobo yo ka soit disant na mutu na yo o buleka na jo akakanga ndenga zo ka akakanga tipo boya kanga jamais ye malela ngai bona boy quand ndenga lelo ne papa fula moto lo ba na est-ce possible peko o comme ex na ye ce qu'on va ba négliger ce musu to sala pe photo tika pas matin un jour o comme appelle ex à moto pasteur continue. Donc, bandeko tu vas commentaire, bandeko partager mission. Tinda wana bandeko mususu eza important to lo makambo to zo lobawa eza très important parce que on souva biso nyonso. Alors, mabia eza batu mususu omona mwasi afandi azokanisa ex na ye. Mobali afandi aokanisa ex na ye. Mingi na batu o surtout o babali batala ka ba expérience o bazo vivre na nouveau mariage. Voilà. Na nouvelle relation. O yakoti azaka na copain na ye moko bazali na copine na ye moko boye, azaka na mobali na ye moko na mwasi na ye moko boye, azaka bien fiancé na ye moko boye, azaka bien tout mais bakabwana parce que vous avez la raison o etinda bino bakabwana. Voilà. Parce que vous avez qui balance ya omona ke mabe eleki belé malamu eza moki. Voilà. Sikota o kabwani okekuta na moto mususu obana ko s'attendre te que ezala ndenge wana. Voilà. Alors okomo kanisa maintenant bisika oyo utaka. Omoni il y a des autres bato mususu oyo akondima a souffrir azo na souffrance kwa zaki na ole boso qui a continué marche. Et il faut que bana bato balobaka que soki tuna moni ende na yina ye aina ete. Voilà. Bolingweza. Bolingo eza. Okoki oloba jamais que parce que soto kabwa na toi bénémite. C'est ça. Soto kabwa na photo solo, to solo na biso c'est pas un problème. Le problème c'est quoi? Eza que bo solo na makambo eza juste, eza correct. Voilà. Donc orientation, il y a conversation na bino il faut ça la bien. Et ça t'es beaucoup le ba ami. Ba ami dans le sens que bozo sola de tout et de rien. Voilà beaucoup une tentation. C'est ça. Mais so bozo sola makambo eza correct. Makambo eza so bozo na bana bozo makambo bana. Ce qui moi et le mobo il y a famille ou auto famille ou beaucoup solango et l'équipe mais comme on makambo eza personnel, là ça devient un problème. Mais ce qu'on se dit au lobby que on a souhaité tout na kutani na mwasi amone na yinaye. O yinaye au kanisa na ye. Voilà. Yango mona que même les relations ça nango moyen marcher bien exacté. Il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que na mutema na yo mutwana bimati. Voilà. Au comme à na niveau le bakeno ceux qui vivent na nge comme boy et ça pour na.
Ça dit que nano libéra ex wana na motema na yo te. Tu dois arriver à un point où non, je te libère dans mon cœur. Donc bima kende na yo sala vie na yo nga pe na tikali na vie na nga. Ça dit que so zo ba kendo na en na ye eza faux. Ça dit bolingo ezali. Ce qui peut ozo sentir coupable. Il y a un verset qui m'a bien beaucoup. Nathan, papa. Ils ont un livre, il y a Esther, chapitre. Ils ont un livre, il y a un roi, je crois un roi ou deux rois. Chapitre 13. Mingi tosala mingi bere nana mona wezala mina kana biso koto ya basi omona mwasi okabona mutu moko boye olio libérer mutu na mutema na o libérer kaete donc raison na kae teme ko raison na kae moi pe mutu bazongela o pezate na minute na okoma ke so mo bana zaki mukuse yusko na mutu na yo zo buleka na okoma na mukuse na ko laxe na olinga mbala mulai donc so ko osala ba ozo ko osala ba acte mo ke ozo sala toujours bere na vie na yo lingana so bokabwena mutu normal ceux qui bokabwena mutu ezala mingi papa mabezela mingi ebele mabemiza ebele on esinga ke mutu bakabwena mutu ko soko ninyo vivre ozala heureux boza heureuse na libala na yo muso ozui linga o libérer erso na mutema na yo ozala heureuse mais soko libérer na mutema no te mama papa zo talanga okoza ke ozala mbetu na yo na mobala balo temelo yo bulaka ex na wana ozomona ka ke neka ex no na mutu azosala makambo wana na mito te ozomona ke o mais aza ex na ngati mazamba la balinga na mito na ke oze heureusité oze hérité na libala na papa continue na yo. Dans le livre de 1 roi chapitre 13 verset 9 ils ont un détail moko to ko tirer wana et ko sunga biso eza pour le mariage mais ils ont instruction za mazopesa 1 roi chapitre 13 verset 9 Bible zo baboué au prophète Mutazo le dit car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel ni ne peut s'amener qui est ordre et sa conseillité ordre za conseillité ordre des conseillés, ordre des mobeko na lingala. Donc ba émission que non, ba imposer yo lika. Okosala boye. Yo moko linyango te ba émission okosala. Voilà. Avec ordre oyo, nzambe mutaloba na nga. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Abi okozonga na nzela oyo nzambe bisenga na kozonga na nzelo na yela kite. C'est-à-dire que biso nyonso oyo nzambe azoloba et pas ya prophète mama bia. Azolo sa prophète oyo nzambe tindi na mission, nzambe pesi confiance, nzambe yebiki aza capable ya kotenir prophète oyo akei asilisi musala nzambe alobi na yo okozonga nzela oyo yela kite. Baluka changer nzela. Ça dit que si on y a kinzela ya Congo, Turquie, bah habita au zonga, zonga nzela ya Dubaï, Congo. On comprend? Donc changer ticket. Donc na vie, biso sto route à quelque part. Tout ça la nzela au toleka. Voilà. Si on nzela o yo leka, nzamba so yebiso so leki yango, ko zonga soute. Voilà. Ça dit que au cause de sous goûter en le bac non na osongi la ex nanga tout ça la sala tout aux ala na mariage non quelque part dans la relation non quelque part mais aux ala les sous souper la ex na yo au moins il y a pas comme ça la que ex a coufi au moins na muta o le la ndenge moko ozomi tuna avec la ex vous avez la dit ex va comme bébé kuna donc bon tout là c'est un ex parce que soit c'est un ex au rôle là voilà parce que les lieux yo et on a bien moto neti bozala ki na bino kaka mena nkuku donc okoki jamais olia biloko so sandi okozonga so wana te eza mbindo eza salite nzapa so bana prophète alobi okozonga lisusu na nzela oyo obimaki te nzela oyo osi olekaki okozonga te
parce que ça na mutu mususu aoleka wana. Voilà. On comprend. D'accord. On comprend la raison. On comprend la raison. D'accord, papa. Donc nzela wana mutu mususu asali ni. Azoleka wana. Voilà. Yo ko leka su wana tia. C'est trop sale. C'est trop sale. C'est trop sodomique. Mais ce que tant au fan d'ara yo moko. Pour lelo na technologie lelo ko eko tombo la mutu bokabwana na ye mais omoni sur la Facebook. Ebele. Osui bona TikTok ozo leka kabo omoni ye wana na TikTok a osala. Asa sa mo bisala sala. Osusu ba détail na ye. Osusu trace na ye. Okoma kotala azakana nani. Abimaka nani. Nani akoma mwasi na ye, nani mobali na ye. Okoma olima contrôle les réseaux sociaux. Okomi FBI. Okomo vérifier via moto. Okomi kotonga ye. Okutu mwasi anga bazui akitoko te. Mobali yango akokai na ngate. C'est-à-dire que motema na yo. Ezakuna. Et tu ne sauras pas okokoka tende kona ngai o avancer na vie. Voilà. Mabi ya mutu aboye ako avancer te. Mutu aboye relation na ye o azala o siko et ozala jamais stable. Pourquoi? Parce que nzoto ezala kata relation mais makanisi na ye motema na ye eza koto. Vous comprenez? Donc azo kanisa ex plus bisika o azali. Yango makambo esalamaki roi alinga zonga na nzela oyo esi alekaki. Et pourtant oyo pesi mokongo okozonga soute. Voilà. Tolobi te qu'il n'y aura pas la restauration. Nous avons pas besoin de restauration. Nous avons pas restaurer ma mariage mon souci koufa. Nous avons restaurer kanaye. Mais le problème tous ceux qui ont talisayo ezali ba point commun. Est-ce que vous avez une compatibilité? Voilà. Bonheur va point où vous avez un mingi et salaki. Parce que sinon, vous risquez tout le monde va mariage belé, va passer ba yé, va famille va fandi, va réconcilier bango. Après 3 mois, va caboni sous. Voilà. Après 4 ans, va caboni sous. Va caboni pour la parce que le problème y a passé. Au bozala na yango, bo régla yango te. Voilà. Ou alors, Mouto est incapable à changer té. Voilà. Ou bien, Bosa nenge mon côté. C'est-à-dire que dans 4 couples, ils ont un point sur 100%. Bosa à 60%, il y a bisika au boko kani. Voilà. 40% to bundala wa nemwa. Irak. Et c'est ça 60 est dominé 40. Il dominé 40. 40 voilà Irak to bundala ka. Donc Kosovo na Russie. To bundala ka ti e simba kaka. Au moins après on va célébrer autre sali 30 ans à mariage. Tala mariage à 30 ans. Bitumba banini mais au moins que 60% et ça va point positif. Voilà. Si ko bino bolingi bozonga ensemble. Osa salanzela akenda bota kuna. Osa salanzela akenda kuna akenda long marche longue et puis tant botala tant bozala ki ensemble ba humiliation oyo roi ba na vivre yango ba na vivre na mariage. Ba respecta ka yote. Ba honora ka yote. Ba tikala bolinga yote. Otikala ko se sentir te ke ba linga nga. Ba botisa ko kaka to obota kaka. Yomoko, kilo nyoso za la kaka yomoko, omo na pena ke no awa équilibre exacté. Mais olingo zonga. Non. Non. Et simbate. Et simbate au simbate. Et simbate. Yango nzamba lobi, nzela oleki. Kozonga soute. Kozonga soute, voilà. Kozonga soute. Move on net en anglais. Avance. Kende. Continuez parcours. Parce que ceux qui fiançailles, on les a dit fiançailles à bien, mais les bokeh liban. Voilà. Mais ceux bokeh liban a dit, ça dit que ils a bien dit. Bozo yoka na dit. Ils ont battu sous ma là sur 7 jours, chaque semaine, bah yoka na 2 jours. Et 2 jours on les a pas dans l'embête. Après 2 jours, si les kaka pas binemi, 4 jours à binemi. Donc, ils ont toujours 5 jours à Binemi, 4 jours à Binemi, 2 jours à Sololi.
jour un basolo là bazana mbetu sima bazongi susu bineni lisusu ni wale za mariage te wale za relation na mbetu papa basoli pete babongisi pete etika linde donc baba bazaka salité likola salité etika linde wana mabia mais mutazo mona que non je suis na kata relation na relation te relation est ça premièrement sexe relation est ça premièrement amitié qui camarade oh mon nanga oh camarade nanga oh ma copine oh mon copain relation bananga wana parce que avant même beaucoup de la fiançailles tout le mariage il faut beaucoup de best friend beaucoup de la capacité à vous avoir amis beaucoup de se confier ba secret beaucoup de parler ba ça intime beaucoup de la liboso na ye beaucoup se sentir gêné beaucoup de bon de la ye sentir mabete donc boza ba amis amitié wana so moment na kati ya mariage et ça la ke batumi balé oyo bakoma très unis et unité wana et yaka na sexe voilà sexe c'est complémentaire et yaka na ba mbongo te et yaka na amour wana respect wana ba valeur wana interne oyo botier ensemble siko soki biloko wana ezalité il faut lâcher prise ogoluka mutu na Facebook ogoko bana ko lula na Facebook ogoko bana ko tio la vie na ya sika ogoko bana mona ye que non avancer ndako les années voiture za ye olingo songela ye parce que moni ba bien matériel parce que au bois qui saka ye liboso e ba valeur na ye te ba te bele ba bois qui sa ba toi amonika mutu boy ilamba chemise kauka mais à éviter la carte dans la bilaka et voilà ce que tant bilaka les bali ko se manifester mutu moko boy a lokota ki na chemise wana kaka a travailler a commisser mutu a yo comme ko lula non il faut na zongela yi ba ex aussi il faut ba yekola il faut yekola pour la capacité à koloba goodbye voilà na livre Esther maman Bia na livre Ruth tout ça les solo moi qui toko izawana wa bande kona ngabo cha wa commentaire na bino e kosala biso bien makasi mingi kande papa frère mabuto lo babana soki osana ex na yo e ngolo bateke boko so na te non et pas ensemble tout est possible mais aussi tout lo babona ke mabe etonda ebele donc il nous sans jamais que vous avez soit le roi dans mon oreille. Ce que vous avez le roi dans mon oreille, maman va que l'élection du boum, bien l'élection du boum papa. Et comme que yo moko bono souffrir dans la nava libala na yo. Yo mona que yo kabona mutu moko kabona ndanga mabe. Mais tellement que atiko na bana qui parabana, te mona pe ex on a pe à comment plus ma condition. Avant na hôtel en bana, bien avant na hôtel bana bilonga no fena bimanaye. Na bimanayo. Yo pe moi si pe tellement que oui na yo tkala oui te no netkala no note. Est-ce que y a des sous concernant ce n'a pas bimaka so sakana la ke lisusu nous sommes tous ans que yo moko zo commission na vraiment te ça go bana non Ruth chapitre 1er tous en verset 13 Bible lobby 13 tu 14 15 ou bien tu vas aller dans 11 Naomi dit retournez mes filles pourquoi viendriez-vous avec moi ai-je encore dans mon sang de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit, même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, entendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, verset 14, peut-être vous allez penser, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Oh, pas, baisa sa belle-mère, mérite s'attacha à elle. Donc, verset 14, l'isolo, où est-ce l'isolo à Naomi? Naomi a dit, moi, je suis oyo. À Zayna Mobile Naye, n'a pas anémi balé, baké, nous allons continuer à m'boka na Bethléem.
bakimi mbango bake na mboka Moabit bake koluka ngulu na lebi sino tosala toluka place eza vie ya malamu donc makambo ebanda lelo te alors bakoma kuna bana ne bakoli bana ne babali bana ne babali mobali akufi bana babali et karaté bana ne mibale pe bakufi so atikali na babokilo na ye ya basi balingaki tellement bokilo malamu ya wana ifo na vie mababi atango okola bana bakomo bana zala bokilo malamu amen bokilo malamu bana bakangama na ye babokilo bakangama na ye donc bolingo tellement basalaka relation makasi ya bien bafanda bien babokilo babi moyen tokende susu ezate totikalaka na ye alors mama oyo adeside abi mais non nga na kokontinue ofandaka te na mboko na so na motu te vomela zonga na mboka na nga kuna naza na bato na famille na nga etu nakoze retrouve alors tala linga zonga bakomi na frontière bisi babokilo na bitala bana bozonga na bino parce que nde nakomi mama koko déjà nzoto na nga nyonso eza amen donc na amen na ngai nakoka kobota lisusu te ata so na boti nzambe asalinga miracle ya koko na biso Sara na boti mais mwana na akola na produit chimique te bakolisaka bitabe na poto donc mwana na akola malembe na malembe akolela na bino bokola bakoko est-ce que bozela mwana wana c'est ça vous allez pourquoi vous priver fina bino bobota te bobala te bosouffrir bo na bisa moto moko et comme elle mon vie otali mariage otali relation otali fiançailles on ndenge ezokendele au moins pena que non esimba te pourquoi souffrirais-je donc et comme il a tant wana otali pena que fiançailles oyo ezoproduire te soit on continue osimba te pourquoi il faut souffrir ok continue à libala c'est ça parce que si on continue à libala et si il faut continuer il y a d'autres qui encourager bateau babala bateau bafana na babasi na mibali bo continuer ka attends bo bala na te il faut continuer ça va pas sur délivrance après so bala eka mais yo ozala libanda na no quotidien so ozotala ozomona déjà ba point que esimbati parce que nzambe afongola misu na biso voilà on a déjà ba point oyo eko peso raison oyo ko sunga yo eko ko réveiller esprit na yo on comprend que relation on est au Kenya pour ici maintenant papa mais bat muso ba ka amour aveugle mais libala ya aveugle ok amour ya aveugle mais libala ya aveugle parce que so continue à kati monsieur fou et funga voilà parce que bat mususu na aveuglement on a libanda ba bomba ba point ebele mais so continue à kata ndako au mona pena que non misu penza et fungwa yango déjà na libanda Nzambe attire l'attention à biso. Ozomona à quelques points, omona ke oyo, omona yomona kaka motema, il est quitté. Et là on ça mais il est quitté. Ba point wana biloko wana le kakate wana, eza biloko nzamba afongola misu. Voilà. Anga biso ke keba. Awa fongola misu. Awa keba. So kebite. Etikali mengwa. Siko Naomi ayebisi baba lobitala bokozela te osimba te relation ngana bino e osimba te vome bokende tokabwana libala pese kufa bana si bakufa donc bokende bozala libre Bible lobi on pas à comprendre a baiser bokilo abi e mbadi ngana zo na zongi Naomi ayinaki opa te Naomi a encouragé pour tout opa on pas comme ex bokilo. Au moins tant on manifeste la haine contre ex nayo, c'est-à-dire que bolingana kaka. Yango mole comme elle moko na vie ozo condamné au ceux qui finale comme aboyer ça pour na. O condamna pour na. C'est ça. Ceux qui vraiment au avancer la vie, ceux qui pena au kenda penza, ceux qui pena au pesa pena base ya orpa. Au baiser pena kende mala so ka bwana moto ko souhaiter mabeta c'est ça pourquoi comment FBI comment ko investiguer partout o comment ko yeba aosala nini aokende wapi asala nani aviva ndenge nini na me kana ko bipe téléphone na ye na ba soki nani akoyamba na boka bwana te mususu omona soka bomi na vie le baki ngam na bengse na poto ateka senglas eza to bengse na poto so mutakomi ex omoni makambo mabe ezali
tobona biso te tala biso na poto ya kezali na amour parce que tant on est sur place makambo okuta nango omoni ke makambo so nazo keno okufa pamba te papa na ba te même dans na cimetière wana mingi ba kufa malade na nzambe te magari ba sala nzambe la ke keno pema au keno pema ndenge muta souffrir nan a souffrir tant mutala ke okufa na musu ka kufa malade na nzambe to nzambe mutalinga te malade benza na cimetière na papa ezala ngo nzambe te nzambe mazwi makiti bavandiko awomela na ye tina ye ye kafe na ye yusko yo zano souffrir na libala o te nzambe akobatela nzambe azomona yo yo sikozo décision yo ngone moni kelelo papa bate bele baza na cimetière wana eza bakosa makambo au moins on souffrir bate muso mona oyina ex na yo bala meti lelo okanzaka ex na ngo mona ex na via malonga te yo kuta kobonga te tellement qu'on cancer à mingi papa estomac sur que ça nini et so on be l'estomac voilà on be ya vessie voilà on couche avant il y a continuer vie tu dois oublier bonne la Saint-Esprit yepsaye obosana après son capacité à obosana et ça difficile parce que vous avez pas souvenir nous c'est ça comme bêta c'est ça il y a madame ezalaka mais le problème est ça que au comme un problème na vie na ya sika o ya bandi au moins c'est ça maintenant le problème ba ex au moins tu musika ko to koma donc au comme un problème na vie na ya sika donc au komi ozalaka na bango te mais ofana na bango voilà au vivant na bango te mais ozalaka na kati ya mariage wana. Donc tu deviens un grand problème. Et pourtant, ceux qui ont pu se baiser à Orpa, au Bossani Orpa, madame. Orpa peut à Bossani Naomi Libela. La Bible peut se faire référence de Bakutana de Sous. Parce que Nzela o Naomi Aleka, Aliasu Aleka Wanati. Donc Orpa, tant que qui décide, et na baisé yo, na baluki, accueilli, Libela. Aya su kobeta tour na Israël na Bethléem était aluka Naomi. Naomi peut azonga souti ake luka Orpa. Dans la vie, tant que vous avez une relation amoureuse et relation est simbité, voilà. La kimia. Oko boma muninga te. So bomi muninga ya jalousie. C'est ça. Pourquoi jalousie so batala motema na? Parce que au kabwana te. Au souhaiter le bonheur ya mutu wana te. So kabwani na mutu okoki jamais au souhaiter malheur na ye. C'est ça. Ça là est fort. Sunga écoute na vie qui a kene liboso. A réussir. Abamba pantalon te, abamba liputa te. Parce que ceux qui mutu wana a réussir bisika kei, yo be bisika keyo réussir pour vendre kimia. Yango mona ba batwe bele. Oyo ba kabwana na batu. Akenda aza instable la vie na ye. A continuer toujours koluka ayeba et l'okonyezo s'est passé kula. Parce que les sikake aza instable. Ana kimia te. Mais ce qu'on souhaite que mon ninga kende akenda kimia. Obi mapambole kolanda. Voilà. Yo pe bisko okende ozwa kimia. Voilà. Parce que eza toujours na mutu moko oyo bokofanda bo solo là, bozo se comprendre. Mais pourtant, na mutu wana bono se comprendre. Voilà. Kolinga batu, kolinga na eza lisumuta. Kolinga na eza kremita. Bolinga na ki, botambola ki na parcours moko. Mais ce qui parcours wana simité. Et ça difficile, et ça problème était que boka wana. Alors oubliez ce qui est passé est passé. Oubliez le passé, tala en avant. Voilà. Tika mariage wana na kimia. Tika relation na ye moi fiancé na ya zuwana a continuer tika ye akende na kimia. To mona wana bakina. Soki na kutana na yo place so kutana na obeta yo. Donc obeta na sens ni pourtant mtobi kaza fo chéri kaza fo jo. Siko ndombo na muninga taza na mwasi bia na mbali pembeni. Omona kupoti na babeta kabeta kai. C'est que vous avez la posa na ye. Papa te so na posa na ye mais otina ba nzela te. Et puis ex no ta la biso o moni ke okabana mwasi bi na mobali na yo na mbelo au place. Surtout biso papa ezala ke mobala tiko na bana.
bokabona mobali wana tikona bana 3 4 kwa biso basala ba nombo tabani 6 siko mobali moko bo ayo bozwa yo siko no macho il fallait sepela te il faut souhaiter mo sina anzambe sunga mo sina ex na ngakutala na mbala bien bo batazo bokole pe bana akende na ega akende ka no mesa pe intérêt na yo ko yuso uzana ke souhaita ka mo sina souffrir mo sina do souffrir bana pe ba nini ba souffrir mais soko pande ko pamboli ex na anzambe pambola akutana mobala bien eza intérêt na ope bo bana bazana kati quand on souhaite ex no mabe si on souhaite mabe bana no pas souffrir na kati papa continue. Alors c'est important parce que tous vivre dans la société où tous avons beaucoup de couples, beaucoup de relations où et c'est bukane. De Belén. Et ba mingi ko ba bukana to mona na ba moko to vanda ba te beli ko ba bia akabana motu ayo bondeli et aux ngate olé a continuer vinaye mais au moins ke o ami biendikaki. Ya to mona makambo le bele o ami bomi na moko to vandi to mona ba biloko oyo tozo ko blesser ba famille et tozo loba ba biloko pona ko servir ba to sous d'exemple parce que makambo ça na vie et dans la biso to yekola. Voilà. On se comprend. C'est-à-dire que ce que kabo na mutu mutango bondeli ya boyi o komi ex ko koma soularte. Voilà. O bebe sa finayo koko masoulate tombola mutu ce que marché de la oyo na mususu ko marché voilà nzambe azanzambe ya ba seconde chance nzambe aza capable ya kopesa yo seconde chance voilà tant musu mutu wana azana ba raison et si réellement olingaka yi respecter ba raison na ye voilà respecter décision na ye que décision na ye azui ezaki beaucoup ko marcher ensemble. Et ce beaucoup marcher ensemble, à cause de la fiancée na emususu, à cause de la copine na emususu, mutu na emususu, ndekonanga tikaye pesa ye chance akende. Et loko ya malamu ya kosa na vie, eza ko mona moninga na yo a réussir. Voilà. Soko sepela na l'élévation ba mususu te ya yo ekoyate. Voilà. Tika ya kende. Parce que ba mususu ezaka toko maka ba camarade, ngana za camarade na yo. Nana ba camarade belé yo boza camarade nangati. C'est-à-dire que ozo voilà tant mutazo ba langage ndengo zo ba ke bolingo na mo sinate. Mais ce que moto ya boyiwa o boyiwana ala ba raison na yi o a comprendre que ekoto continuer parce que e aussi mati. Parce que avant autant la bonheur na moto mususu il faut ta la bonheur na yo. Lobi to za ndengini. Lobi so to balani to za ndengini. Droit na to balani te, faut mettre kende ba chemin différent. Et tant que ba chemin différent, souhaiter à kende mala. Souhaiter à zala kimia, souhaiter à mona bola ou biskazuki. Et bola mo ko yo souhaiter o yo zo lona o buka. Voilà. O buka bola, nzamba ko ninga pe a diriger ma kolona yo vers une personne o yo boza compatible afin que yo pe o sa la chemin ya joie. Mais en toutes choses comme conclusion comme abia Nzambe a restauré. Amen. Mais moi, c'est l'autre. Aïe, baki baïb sanaï, atala simate. Ordre nzambe. Otala simate. Continuez nzela. Ba bonjour, ezali bosso. C'est ça. Nzamba ko restaurer vie na yo na mutu mususu. Voilà. Nzamba ko aider yo okende parcours bien. Au lieu okende ko mi boma. Au lieu okende ko mi bielika. Au lieu okende ko koma soula. Au lieu okoma mutu akomela masanga. Au lieu comme un moto, comme criminel, comme au boma moninga parce que a boyo. Et ça la tine la tête. C'est ça. Nambo to mona, obala bomi mwasi, ami bo a bomi mwasi, police a kangiye, bako akoti prison à vie, bana batikali yolela. Voilà. Pourquoi? Yabo Yesu alobi na bayuda. Alobi au commencement n'était pas ainsi. Ce qui Moïse a fait que ordre que bossa va divorce, ils ont à cause de tout makasi na bino. C'est-à-dire qu'ils ont ma kambo o nzambe a toléré la vie tout simplement parce que ba moni Moïse a moni ba danger ezali, ba dégâts ezali, ba bazo kufa, ba bazo bunda, ba bazo kata na makolo, mutatikala na défaut na vie na ye tout simplement parce que ezaki benda na kata. Alors,
conclusion la bataille pour le baiser que Nzambe a aussi capable il y a pour restaurer tout couple toutes les relations Dieu est capable il y a pour changer Moutouana il y a pour changer Bino il y a pour tonga Bino puis il y a pour passer Bino seconde chance tout le monde a fait un mariage mususu oyo batu bakabwana bamboule belé mais Nzambe sali ngolu bazongani ba continuer pe vie ensemble c'est-à-dire que la seconde chance wana ezali et salamaka et nous encourageons cela ce qui nous a sali était na kanabino ezala ndenge wana Nzamba za loku amen mais ce qui est sali que bino mi balé au sentir que beaucoup ozonga na te mouvons la vie continue tala liboso ba bonjour ezali liboso na liboso kuna okutala mutu mwa bolinga yo voilà na liboso kuna okutala mutu mwa boyoka na bien na liboso kuna okobota pe bana ko okokere pona bango na liboso kuna okozwa respect okozwa honneur okozwa amour ya mabe ezalaka na vite nzamba bomba makamba na mpona biso merci maman Bia. Merci beaucoup papa Flam osoloma très bien ngani suna baksa susuboye ne papa Flam autoloba awa tant musuba mususu oko raisonner que ande ba on ba ke ba ex ba zonga la bango to mbana ngaso mobana ngaso ka ninga azongela nga asina ko zongela te non bo bien que papa Flam a expliqué le sous le très bien et pas ensemble tout est possible pas ensemble ça ba ko restaurer libala na yo quelque chose bo sani ba inane deze bo kabwana amsa après 10 ans to mona ngo au mona mwasa mbala bazonga ni weza mabongse ensemble o to solo ba ke mona ke relation ko bo vona mona ke non relation zo match te si this vraiment ko yo mozaka na de oui tu na ba mabe makasi ya okufa wana mana okonsolo bima na yo bima to ba te kenza ba o restaurer te to o ba ba do restaurer ko ba do nyonga yo ba ta mukili ba do nyonga o kaka en plus to linga rappel ko zo rappel décision par la main ko obi ke non erso foso na zalaki na ye simbité te na keneka ko regretter te ezo lo pala panga na lobaka ezo ka mutabwaki yo mutabwaki est-ce que mutaka neke okweli ko ba kido ke ko ya mabele moko baloba nini na mabele voilà mabele mo a 12 donc ndenge za na kiki so mbali mo abwa ko ba ke nzamba otini o mutu musumbali muso ko yango pe bien et ko ba ke to la ke ba RCT to le ba RCT na boite ke ba RCT musu ko ba bandoke o moni na nzolo ba no o mandoke avinanga oui to kona no to ko lo ba bongo mais linga ka mundo ko na we pa ba RCT na yo ce que to pa ba RCT no ba ke li pa ngoluana e so ka pe ke pa na yo. Merci beaucoup bandeko bolandi o bolandi émission na biso. Merci beaucoup bandeko oyo pe o partager vidéo ticket nzamba lolo asala bino bolamu. Merci papa Flamongo baksa sur du kamususu. Non merci nzamba pambola yo merci pour l'émission na yo merci pour la telle fait la régie. Nzamba pambola bino. OK. Merci beaucoup bandeko balandi biso na sengi merci beaucoup na fu ngele ça. Na sengi merci mingi na Tania. Nasengi merci mingi na label merci na bandeko belo bolandi biso nzamba lola asala biso bolamu biso surtout na site aussi c'est mission na biso ce qui est le na butute tozami sous mercredi oyozoya bandeko nanga bozala toujours là chaque mercredi fuma déjà télévision fuma déjà fond na kitoko na 18h30 kozala na papa Flam pona kosola émission na biso oyozosunga komita so kwa ngola na sina rebelo ko tomonani mbala ya sima bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho sika yangoye. Bon mona ba Star tu bodingaka. Nga mono na za. Ba fana ngai, ba bonga ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Nga so na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo sabone massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shanyo kansika biya nganaringi ya. Bani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa